sert sur l'acharnement et le manque du respect. On est d'accord ou pas? Ouais. Ok, t'as la musique. Quand la tête au code ça star le busso Jackpot BT. Ok. Yo. BT. Jackpot. Yeah. Père Boni. Rappelle. Pour Sunday. Ndeni go. Rappelle gars au père. Ndeni magam. Bien, Nangola Nzam. Bonsoir Noko, Boni. Bonsoir, Star. Bonjour. Pepele mon frère. Les Système à pomira. Système à pomira. BT. Les millionnaires. Sorry. Système à pomira. Ndeni go. Bien, tu as masolo à l'élo. Habité Ram, c'est ça que Mamoude, Sengeli. Azo banda biso tozo landa na sima. Ramsès, à vous la parole. Et boza convoqué et pas à procureur ya diaspora, balobi bo déclencher bombe nucléaire na Congo. Donc en particulier Barry Gokin na l'artiste Jackpot. Alors nous sommes déjà dans un scandale, il n'y a rien à cacher. Au lieu to beaucoup la batu sous ba ke na ba YouTube ba no beta ma solo existagité. Donc nous avons cette possibilité. Il y a Rosola n'a pas concerné. Alors, l'histoire, où est-ce qui est relatée par Denis Lessi. Denis Lessi, surtout le pasteur Denis Lessi, parce que là, on parle des blogueurs, bateau a visibilité. Donc, tout le monde ici fonctionne avec les réseaux sociaux. Na carrière n'est à côté. Là, il y a Jackpot qui est artiste, il a sa vie. Il y a Barry Gokin, Baza, frère Nabiso, influenceur. Nous tous, on est dedans. Donc, Maramboa, il y a général les athées, Moutomtan a pété, mais c'est Denis Lessi. Todo Bengi, Denis Lessi. Il a affirmé, il a fait des émissions par rapport à Makambo Oyo et Zoleka. Alors, Bafundi Jackpot, Yaroloba, Yo Mutu Obimisi, Wana Yete Mutalobi, mais Yo Mutu Obimisi, ba vidéo Oyebimi Lelo, il y a Peignel, en complicité avec nos trois frères Rigokin. Donc, Rigokin sont considérés comme des commissionnaires qui t'ont ramené vers Peignel. Donc, l'isolo est bandé dans Nouane. N'habitez pas dans l'isolo pour tout au clair. Le scandale, il est là. Mais on a charisme, tout sagesse et été. On doit dire des vérités parce que on va concerner, peut mieux placer. Ils ont binomi balé. Donc, les deux groupes, Trio et Jackpot. Yeah. Ouais, BT, à toi la parole. Ya na yo kabino na luka wewe ke nini na yo kabino kwa market. Ani na zo casque. Wewe ke iPhone na ngeza ka suba penga volume kitimba mona se bat bazo penga phone na ze so ata ba 5000 pex. Ah, c'est aucune cas bon. Kasi yo nde mikolo okangi réseau. Bato bazo penga alors. Bon, bazo penga na ko point. Alors, Jackpot, ça va, ko bima live te, ça n'est pas aucun luka numéro na répertoire après zongi Facebook. OK. Live. Bon, Ramsès. À la place, c'est la BT Jackpot. On comprend. Denis les salobas qui n'ont pas besoin de salaire qui paye banana Jackpot tout ça. Comprendre. Ça joue moi tu vendras na palais bani ka dingi zala. Bon, question na lobi na bo stressing ate pone na belan ba bo stressing. Bata ba commenter bo chana mitema. Bon, c'est question na bino bo utaka kananga. Boye ki sasa. Ouais. Boye ipe na vélo na. Bino. Ouais. Boko mi ki chasa. Ouais. Na makolo. Bo créer idéologie na bino. Déjà place Bouvanda, na place église de Niles, na place de Niles Azalanga, Boye Baniti. Anitiango e Banda Kindenge Nini,
Comment il y a contact nini? Amitié bandaka bo vu kaza collègue na biso ya internet. A collègue na biso to sala cop moko. Azoka matanga mwana mai. Tutala botobino to kene na obeta tour na matanga ya Denis Lesi. Collègue na biso. To que la collègue na biso akufeli grand frère. Bika alelaka a publié na internet. To que la mwana mai. To komi na boy na porte. Abo tokota obino bo nyatanga fort na internet bo tumanga fort bo kota ti vu que tozana président mo boya ba warrior tokoti wana on a la bino fort to sala vidéo to sali vidéo il fallait to poser ma question tant de poser ma question il avait pas de mots à placer au fait et c'est que na place au ce qui n'a pas tout bisa qui arrive dans place au point ni de là que ce qu'on a au lobani ce qui n'a c'est que non le ba que na peut-être ba plan. Bah moi na biso na. Donc ezanga mutu na pesa mo wana ba na pété ça biso ya kokini. On a pété et banda il pas biso banda vidéo wana. Là c'est banda. Sina il mana ba émission le comme pétage mais ba ta pétage ya biso ne te pesa mo wana pas naï. Donc maman bandi wana continue. Et bandi bongo. Après un moment Penyel a sali atterrissage na Kin. Quand ndenge la Penyel a kiti na Kisasa. Tout le monde peut pas Penyel la vidéo na Denis Lesi. Denis Lesi alobi que non. Donc Penyel déjà ba na amitié na bango na contact na bango na Denis Lesi na ndenge na bango. Na ndenge na bango. OK. Na ndenge na bango ni biso ni jackpot mutaza na contact azalaki te. Ba moko Denis Lesi rona pe to bando solo la vraiment te. Ye abando sala le jackpot ba promotion ba biloko na ye, ba biloko mo bon. Tant que ça la promotion après un moment place on a pour sauter te. Alobaki ke bino ne bokene ko lukaye. Beaucoup de ça jackpot. À ça, la jackpot promotion pour aller à après, rencontre na biso matanga. Deuxième rencontre déjà pour la promotion à jackpot. Voilà tout ça na biso dans les bons. Tu as vu que non, il n'y a pas un blogueur mo boy pas suivre le roi biso. Donc, hier soir zo sala makelele, biso peut to sala jackpot makelele et puis ça makam. Ah donc c'était un business entre collègues. Ouais, entre collègues. Entre collègues. Tu comprends? Tu as contacté Azalaki d'accord. Merci, continue. Azalaki d'accord. Azipe, moi, il pas que le mina jackpot a tindé là qui. Azila. Zela. Donc, promotion POyo, Azo Boudene Tikeye, on a fait de la jackpot. Bon, et Zambon va repasser na B1, na RTG, ba PC. Biso motuto genda otike le mbongo jackpot a pesa biso là. Tokyo là, alili tout fort. On a même des vidéos. Après un temps, à moins les là, non, des années, vous pouvez un numéro à jackpot. Vu que tu as un mouvement pour déranger à tout trop. Tu as 12. Tu as un numéro au final. Après un moment, tout le monde se l'a sous bien. Ne peignez la yaka. Tant que peignez la yaka, aïe, maman jackpot. Ça coûte na nini cité du fleuve. Et hôtel du fleuve. Tu vends d'Arabie Saoudite 3 banines. Tout le monde peignait la vidéo na Denis Lesi. Ah, jackpot petit online. Jackpot tout a été Gaza. Ex mami à notre pasteur qu'on respecte beaucoup, Mike Alambay. On comprend. Maman de c'est non Aza Penyel Bani. Ils appellent du solo to la lisana. Un moment tu vas à peine à parler ambiance. Jackpot a bien na Bani. Nana posa na kutana na Penyel. On comprend. Biso peut to na coordonner Penyel te ni logo de ni jackpot ni. S'abonner pe na Instagram te. Et logo de to se suivre na te. To benga yemoko Denis Lesi. Le commissionnaire collègue. Bien arrivé. Anden au calme. Ici non bien ndebo bandimia Denis Lesi bana ba commentaire. Baza ba yoka. Eza le coup de vérité non. Ça va pas dire émission la vérité. Tellement que collègue na biso Denis Lesi a lobby que non ba rigo kin bazalaki. Biso et pas na biso c'est la vérité, rien que la vérité. Comprendre. Malamoko vient lobby que non des aboué. Naza na nini rotana. Tokomi pe rotanana tokuta bazali 3 na maître moko boyana après tant to kiti pote que hôtel du fleuve to longana se pe ba 22h maître wana zila apesi Penyel 100 balles apesi Denis Lesi la dina izamuki bakisa bon vu que na ba ki pe maître wana te to continue car tant to continue car to ke pas jackpot na hôtel du fleuve to vandi ba bando solo la na. Après un moment Denis Lesi, je peux pas 1 heure et 0 heure. On a des abonnés. Jackpot, après singa whisky mais na lobi que na ba été. Après ça nga là.
Jackpot appelle ça 1500 balles. Ah? Appelle ça 1500 balles. On appelle ça Denis Les. Quand on appelle ça 1500 balles, Denis Les monté ma mère, qui n'est pas Jackpot. Loba. Tant que pas Jackpot, albi que non. Ba pecho boka ngamana bango disusuté. À comprendre. Boka ngamana bango te ba bilo mo bon. Ah, vu que Jackpot mwana mai a fongo libisoje. Na tongo to butani wana ba nini? Daniel alonga na ba 1800. 1800. 1800 dollars. Na bout même bout wana. Il y a moi qui sait que non comme par exemple so ba pesi biso nini 2000. Ba so Jackpot a pesi 2000 balles, ba pesi na bon na c'est bino. Bon, j'attends moi 500 na bino. Mais déjà t'as va bon, il y a ba pesi 1800. Comprendre? So a dit Jackpot qui n'est na pesi bo ba pesi na ba bati. Fina ba ngwa bati ko pesi na la roue. Mais si Bazo tout na 1500 francs ou 1500 dollars. 1800 dollars. On va payer ça 1800 dollars. Alors bah qu'il y a un ban, il faut pas faire ta classe, mais belé. Après un moment, Peña la longa Pullman. C'était à 1h30. Oh longa Pullman. À Esigo na hôtel du fleuve. Parce que là tu longa na chambre, Jackpot. Tu longa na chambre, Jackpot a zéro biso chambre na buto na biso to lala na chambre na biso. Peña le batikali na Jackpot na chambre. Tu Jackpot akoloba. Ouais. Siko wana siko ti Peña la yaki wana ils na code ya nani? Ya collègue na bino. Ils avaient encore ya collègue na biso Denis. OK. Ouais. Donc si tu go Jackpot mutaro loba. Donc Rigo Kin to pesi par na biso. Ndenge tokota masolo wana. Po ekomi grave que no ba Rigo Kin nde ba commission. Biso ko mbongo commission to lia te. Ba pesa na bango 1800 balles to lia na biso mbongo commission te. To tika commissionnaire principal, collègue na biso blogueur Denis Les yenda lia là comme ça biti oko pesa pe suite. Il faut que le marquage fasse une connexion avec quand même qui. On comprend. Ndé comme pesa yibo. Biso pe après ce temps là donc. Ça c'est na Jackpot. Tu vas donc quand vraiment te. On évitait juste parce que 12 mois déjà beta maki wana tu vas éviter pas problème. Tu vois que mutu bossa na cop normal mais avec déjà 12 il m'a fait faut éviter. Parce que ce bossa mutu na même moral donc wana il faut quand même dire mutu mo va baisser 12 wana ndinga bien participer pour éviter. Nani Ramsès. Au moins avant ma nyonso wana tozwa temps et on va na Peña lié moko alobi Rigo boya to vanda. Bo poser na ba question nyonso boza nango na poser ba question na tiki to poser ba question nyonso ngana tuna ekutu ndengo za na Jackpot et ko créer problème te na pasteur Mike oh non na pasteur to divorcer officiellement il y a ba document donc tu n'es donc tu veux être avec Jack pour de l'argent ou comment oh non si c'est pour de l'argent moi je alors c'est par amour que je suis avec lui. Donc ils ont des questions belé te poser à Peña. Biso moko to vandi na tête du fleuve. Biso moko to tuna qui est. Ne to tika bango na. Donc lisolo nyonso yango wana. En fait, petit à petit, on n'est pas là pour exposer la vie privée des gens, mais ça fait quand même plaisir. Bah, révélation, ça nous oriente d'où est venu le problème. Donc, ce qui fait que Barry Gokin, vous avez un contact direct na Peña, pareil pour Jackpot. Jackpot a mobali, aye na au Chili na Congo, patati patata. Donc là, déjà, tu as cerveau moteur. Yamarambo Onyon so Oyo, ils avaient Denis. Parce que l'émission a sali, et là, l'émission Moya Kanda, il voulait se libérer d'une responsabilité. Il savait ce qui s'est passé en fait. J'en ai là mbongo fort. Ce n'était que normal, place va PC 1800, ce qui va l'ouli mouana wana atindika. Vous comprenez? Donc, Babylone, moi, ce qui me dérange le plus, c'est de savoir. En fait, na limite que Batouba vanda po bayo kakara, li solo ya Peña, to mutaka la Peña. Moi, je voulais que les Congolais, to réfléchir à rota là, à Joboa nango, na âge Denis Les sa nango, bouvé dans ma solo banzel, na ba commission. Vous êtes dans votre deal.
Et solo, moi, ça me choque. Moi, ça me choque, mais ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens, bazoya, boza ba jeune. Les gens peuvent vous encadrer pour faire beaucoup de choses. Boza un talent au cinéma, boza mambébélé au bateau. Les gens peuvent investir. Mais quand tu as âge, Joana, derrière vous, pour utiliser votre intelligence, peut-être même en orientation, c'est quand même grave. Et maintenant, quand tu commences à balancer les gens pêle-mêle, nous aurons un contact na pénalité. Parce que le ça peut ça live ça qui ba te belé ba comment ben abisso. Parce que ce moment il te le bon pété. Ba ta ba même bio qui m'en bossa ça bien te as ex pasteur m'en bossa ça bien te beaucoup mon kabakuna on ba biso ba te ba ça l'émission. Par contre ce ba lien ba to zo fa astir la bisso. On dit non mais biso maman on les a on les a vu normal. Comme tu ça on a vraiment tout bon aspect là tout bon puis non. Na la petit moi là ndimtu ba ba la pe bongo. On doit appeler peu mutu. Depuis namito biso contact na petite wana ezalate, il faut mettre bien mutu azana yi. Bato bano kuma yengo ki bino ne boza fou. Ya il faut te l'accepter que biso za faute. Ça la part na biso na nga kino artiste na biso tout amola na yi. Azana posa petit. Rigo King. Ouais. Komoninga nazaki na posa osala ta live te mais lelo na biga na sala live lelo parce que bato mosusu bapekisinga ata bavoka na kutu bapekisinga babe nasala live te alors namona kaka ke ife nasala mpe live po biso tutu wa bakongolais alors eloko moko eza wana ke Congo eza misike ti sikoyo namoni vraimen nga moko bana omona ke Congo eza misike tata parce que Congo eza na baproblème moko boye ndeko na yo moko akobare yo aolingaka asisa o gaz Deniles webike Deniles ababoyinga fort na ba émission tout asali mais nga na futela Deniles classe ya bana ti lelo ata ba 3 fois déjà na pesa mbongo Deniles c'est un grand escroc ti alobaka ya pasteur wana dane pasteur te alors nga pe pecho na penel wana nga na yeba penel te penel nga na yeba ke pa Deniles ayela nga penel abike za cop oh ya zo ya ka eza cop bolinga na te eza cop yo changa mwala moko bonga na kenanga alors donc, ça veut dire comment qu'on utiliser Peniel pour na cop bala mais si lelo ateka Peniel yende mutu commissionnaire à Peniel alors lelo ba fille belé balanda biso ba obulelo kwa biso mibali nde to amite ya mabe biso mibali biso ndo tozo panza Peniel na TV tozo sala eba tozo panza mamutaka na ngai na bwaki ata vidéo ya Peniel te na réseaux sociaux parce que naza na temps wana te mon frère bamitaka la lelo Peniel ebimi eza bamitaka la jo na ye wana obazali nene États-Unis so tali ba vidéo wana bien so tali ba porte omonaka wana eza États-Unis eza te baprofite ndenge bamaster na nga baosala banini nani baken piana ne baolobake tolakisa omutakala nao zongisa Instagram ya Jackpot nga songi na beta ya bino makambo Peniel bokamwa fort Peniel ndenge aza bongo mpo na nga namoni aza sorcière aza fille moko boye nzambe balimisa nga none na oloba na bongo eza nzambe aza vraiment apesa bato na ndenge na bango fille wana elo nini asala te mpo na fille wana azala bien Rigo King baza wana nga nayaki na kine na babule na nga natonga site touristique na nga na maluku nasala makambo tu na nga kuna pele Peniel Range Rover Rigo King baza wana toyebi po namoni pecho wana aza mwasi omoni biso ne oza boye mon frère tovanda na libala mboka sikoyo il faut balaka congolais jamais mutu moko boye te akovanda na libala mboka olobaki abala mutu moto bita il faut balaka congolais ozala na ye mais sikoyo bacongolais yango bakomamona biso lokwa baétranger tant tozonga na Congo bakomamona biso lokwa baétranger lokwa banigeria lokwa bana Cameroun mais toza bacongolais tozo comprendre pecho wana lelo nini nasala na ye te nasala tout mpo nazala bien ozo comprendre nasala tout mpo nazala bien mais petit moko aza lokwa ncho Deniles mpe azalaki na bavie moko boye azoteka petit azobenga petit
azolakisa badio mosusu banini alors nanga mona vandika kimia na otala po nga baoloba te nazali silence na otala kaka na ta makambo denile sa osala. Non, en fait, Alors, en réalité, ozali pena na bolingo ya mwana wana. mais mon cher, si bolingani na momi, yo mo yebi kaka si bolingani na momi, bolingo ezalaka mystique fort. Bolingo ezalaka eloko moko boye, biso moko toyebaka te bolingo ezalaka nini. Oza bato mosusu balinga bandumba babala bandumba na bapalin. Asigné mabali ndumba bafinga mais wana za ndumba ti mais ya occupé na été po alingi momi na. Omoni. Alors petit wana azaki petit mo boye abaolingaka tozala nomoni. Tozala na ye azala mwa mayele petit yango na bango ma ba réseaux sociaux na bitin petit zo ba Instagram na nga za musicien bani yo zo ngo simba kango parce que na mutu na langa moko e simba teke na sala bo zo comprendre petit ayo sanga ke za rondo o na zemi na oza zemi zemi ndene o na rondo pampa abi c'est bon tout ça ndene o tout ça na obota. Vous comprenez? Si petit Jackpot, pardon, au moins ba test wana. Na bimara jumo na gena chantier. Na gena chantier la ko sasa misala na ozonga bona yo mona ba test mi bala la kisinga de test. Ana ondo. Alors na bige na benga docteur nanga aya ola ata ote docteur no te na boy nanga ba docteur ba ninga ifira ke ga États-Unis na ko sasa ba test petit nanga. Yo na kino nga za docteur na nga ya oya tina pale a usalo bani o ye fake ga itazi na mona ngopetol mama n'empoli ozo comprendre moi si fa la gana sa mobile jamais moi ça goza ligola mobile mon frère impolitesse ya grave alors ngani eza bongo na olo ba jamais nga goza na ngani eza bongo mon frère na linga ba momi ya marque china ba indien ba chinoise ba ni tout picho na kuda obangi sangane lo te mais ezala ya to pesa que chance parce que ava congolaise moni parce que ande on a biso mwasi ya Congo ebi ke o congolaise to pesa chance mais linga ki chance nango te mon frère lelo azolo banke yo ye aboya kinga ngam na chasser na palais chenga ngam na bengane na palais. Mais na kina za kovanda pa mama na bango asalaka ba bilokos. Mais na kina ba vanda mon frère azaki na place ba vanda te mon frère ba azaki chenga na zio na hotel di flip to vandi chambre mo ba kangie lelo ba lo ba beda chou o ba nani ba futele ba mbongo pona bima mon frère n'importe quoi mon frère c'est moi qui a payé l'argent wa moi na bima na cacho famille nini ya ne pesa mbongo mon frère ya rien no money ngam na futa mbongo. Pasteur Denis Sakei aventurier ko yiba ako senga mambongo pa ese ngani za bona ko pa be da show banana ko senga mbongo nga e ba ino ndeni ese ba jeune ma balenga la ta biso to simba bloka ba papa te to boko la bloka papa te on fait to sala vie na biso moko ya biso ba jeune biso to mbongo ba père ta. Alors, Denis Sakei a 5 à sali ma mandiatisme n'est pas bagé non wa banga. Azwi ba mbonga yebo, abomi mbongo na poche na avocat na mon frère, avocat na témoin. A Denis a bi mbongo te sika ke na osinga mbongo. Petit wana peine la vendre 3 jours na cacho mon frère. Si famille na bango ezali na la po ni ba bimisa ka ete. Bakangela ka nano nini parce que balatisaka ngo pe Mike Kalamba ya bete diabo aéroport. Non, batika Mike Kalamba ya batu mon frère. On peut un peu de respect. Mike Kalamba ezaki mobile ni abali un peu de respect. To respectaka batu. Mike Kalamba abimana mwana kindumba te abala to mona ma mariage. Mon frère. Tout mona ma mariage on a tout. Pechu wana bakanga ya kena osala test ya corona jeune mo amema esi wana kosala ba test ya corona kena free d'ici nzoke na ekop connexion ouais azole mobile na free d'ici pechu wana kosala test ya corona nzoka bachaki pechu akena mema abimse ha. Bon, place wana lobby jeune moi me mara pour na test ya corona
Mais version mon azwaki en fait koza batu moko boye yo na bango courir les gars bien en Afrique d'ici ba beta carte na deni banga ba simbiso sko touche ba beng sa penyela ke ko fêter anniversaire na Jubek. Yeah. Ba meka bani ba yeah, mais ngala ema mwana mon frère ngala Afrique d'ici. Ngala Afrique d'ici na kozana ba touté mon frère. Ngala kozana ba touté na Afrique d'ici. Moi je cause pas avec des Congolais à l'Afrique du Sud. Ngala solana ba Sud-Africain. Ngala solana Congolais à l'Afrique du Sud. Ba jeno ba ngala simbiso touche. Na yebi bango te na mona bango te bango nde ba yebi nga ozo point mais nga na yebi bango te si ba simisa touche ba simisa ki pecho na touche na place basala la testa ko na bakangi petit mutaya ezaka nga vient nga colonel Mpepe aya ba bengai pas via ko dossier wana kangi petit penel azuinga kutachanga na kana tika kana ngana tukenda china kasho bacha pecho na kata pale pecha chaba mobulu banini ngana boma moto na bi colonel na pesa ku colonel Pepe montre na ngamona PH na chena bala na pesa mo 400 mbal na bi TV bo lembisa petit banini ngai kutu ba mo bulele nga bakanga po balianga bala colonel Pepe babi rien te pecho abima babi singa na bimi na ke pecha la 3 jours na futa la mon frère 2000 balles pecha bima ay sous noté de flip chambre pecha vana na chambre to lungwa na to ke GB to zi maman na parler na GB bari gokin baebi tout na parler na payer tous les plats parler ngaku na boule na Congo na boule te na bala ou na zanina rien du tout. Alors, petit est bloqué Instagram, mon frère. Tu bébé na liste petit na vingana vraiment c'est pas tout ça c'est un problème. Tu ça la vie na ça vie na c'est bon. Petit a bloqué Instagram mon frère. A supprimer Instagram na pour tout monde ba fi ba ko melanga a supprimer Instagram na. Vous comprenez? Na bengi na loba ego trotter na bengi kaka ba ken piano na ko ça l'émission mon frère. Petit a sur Instagram. Na mo goda ba mitakala musonga na mona te unga na ebite lelo bato ba lo ba ke ngai nde na boa ki rien ngate talo bata no mitakala les a ngate eza jackpot na cicatrice nga sa l'opération petit peine tout ça né 3 mois faut ta docteur na ngai bisinga avant na sala rapport sexuel il fait na sala 6 mois nana cicatrice na libumu nana batatu na maboko siko bota la jo wana libumu nene plan muke Wow. Biti to ki bien te. How are you? Ah? No bien te. Ko bandela. Jackpot. Na lobby boy. Yeah. Tozo yoka les solo ndenge les kaki parce que batebele na ba commentaire je pense que ndeka na loba ba congolais bele baba ndoki. Vous savez lorsque vous ne connaissez pas la vérité vous faites des films et quand on vous dit la vérité beaucoup misko ba victime et ba défenseur ya ba vérité. Là au moment où Jackpot est sali Mike Kalamba zara salut quand on dit la vérité bato ba komo ya loba yo botama na nzetete si ça ne vous intéresse pas cassez-vous parce que là vous commencez à abuser. Ce qui le coûtait, vérité est finalement, restez dans vos maisons, parce qu'on a un moment dans Kindoki. Le monsieur, il explique ce qu'il a vécu avec Peignet. Yozoya, oh, Lukuta. Tu étais là? Yom toi, la version solo ya okota. Place moi, itigali 1. Okota, vous pouvez sur la version. Nous, on est là pour écouter les concernés. Azazo ba mobilité parce qu'il est salut. Silva Tumba, tu peux te calmer. Boké balabino dans commentaire. Bolinga masolo buzoba quand vous ramène la vérité, bokomi kozala ba blessé. Tant Mike Kalamba ya lobaki ya lobi makambo na bomba na motema na boye bango un jour. Et aujourd'hui il y a des témoignages qui arrivent au lieu de coller les larmes de quelqu'un à la réalité, allez vous prenez vos narines, vous commencez à péter les câbles. Mais naoki petango naoki petango na Salva tout, tu sais même pas qui a publié aux autres baba bêtises. Attends, on ta live, il faut y avoir des débats à la fin. Biti continue. Naoki petango ba wike
bafungoli kese na Deniles na baken piana alors ngana yebisi bango kaka ke tokokima ngo te kwa oyo eza mboka na biso peti wana asali mabe ya ebele mpa bato mpa mibali asali ebele totyaka balarrange ozo comprendre oyo kogani agani ozo comprendre neti Deniles ya obuleke ye ayebani fort ayebani na bagouverneur ayebani na banani oyo eza ntango afati beton ozo comprendre oyo eza ntango afati beton moto asali mabe ye nde baokanga si tokotya balarrange mpo atusamba parce que yo boma Instagram ya bato bakolobela yo te yo boma Instagram ya bato bakolobela yo te mpo ayoza mwasi yo okei okosala babuzo bano libanda lelo bafille ebele bamona biso mabe bafille ebele bamona lokola biso toa mitala mabe jackpot afo jackpot apiblie pene na bainstagram na nini na réseaux sociaux mitakala est-ce que nga nayebaki no makambo mitakala na bana est-ce que yo kasi petit pene la kobimisa mitakala na lakisi nga loki jackpot ta bamitakala na nga yango na mobali na nga na baosala rien nga nayebaki makambo mitakala te ozo comprendre bapeti nde ya ba-États-Unis wana balembi peti wana bazwi mitakala peti wana babwaki yango na réseaux sociaux na bibo ezana na éclaircir na bato bana commentaire et Salva Tumba yo na rebloquer yo tu commences à déconner ce n'est pas jackpot te mutu a publié ba vidéo na outil États-Unis donc calmez-vous il explique la réalité pour bolati si yango na nzoto azoloba bon jackpot question siko pona zemi na yo bokomi na niveau ni bokabwani bokokabwana mezemi etikali kaka ya yo mon frère oui makambo bazemi wana nga kutu naomona ngo eza nga solo te quoi parce que nafisaki ya lokuta bandaka parce que okinga mbongo na Deniles parce que Deniles c'est un escroc c'est pas un pasteur c'est un vrai escroc Deniles ayelanga makambo apetu wana makambo ebele na loi sale mpona petu wana 5 000 $, na hôtel du fleuve mpona makambo na bakaleson ateka bakaleson asala événement ozo comprendre napesa 5 000 $, nalakisaka petit ke na sécurité yo kwa so petit moko bakolobaloba toke aza balara na ye mais naomona eloko moko te no lara ya te mon frère biso oza lokola baanglophone tovana na bapays anglophone moto auti États-Unis na moto avana na Afrique du Sud okobangisa motu te aka kutu moto aza na Congo wana moto États-Unis okobangisa motu te mpo ezaka pays ya nango teke États-Unis ezaka royaume moko boye soki kuna vino obongi te bango bauti na ba-États-Unis baye na bakongo pourkoi baolanda biso touti na baafrike du Sud poni babonga te ozo comprendre nafutela petit basali banini petit fala asala babiloko ne banini so namona kaka ke nga naotongisa site touristique na nga ya Gaya ya bavendako siko namoni kaka mwana olinga memanga na baloni babiloko na bagg ya bajoue mais ondimaki zemi quand même ntango annonce yo eke aboyi docteur no aya na ndako mais ondimaki quand même zemi mais mon frère ntango omoni kaka ke bosali test omona test banini piti alakisi soki aza na rondo nandimi nabiki c'est bon yaka piti ayeti nangi nabenga docteur aobude docteur namona ngo mpe suspect natika na nga napekisi tate na na mwana nga na Afrique du Sud azokola très bien alors namona ngo kaya mosisi yango baje natika na nga ye moko alongwa na palin nga nde nayebisa ye nayebisi ke peti na nga namoni ke oyombuye nga fo nga nayaki na babule na nga kotonga bapalin kosala basite na nga kosala makambo ebele alors nayaki makambo stress te bamutu pasi te alors vraiment bikende non chez bino to banokutana kaka nde na ntongo na nga lamuki adie ntango ake mpe chez bango nga akipaka ete muna moto asala makambo na ye nga asala makambo na nga ye siko nde natiaka ye administrateur ya Instagram na nga nabosanaka osenga ye password eloko nga alandeli peti wana oyo lelo ekomi makambo boye eza makambo Instagram na nga peti asupprime Instagram na nga ya 250K oyebi balobaka nini le criminel revient toujours à la place du crime
250 000 et quelques abonnés à Pasteur Mike. Et pour moi, le Loi Bandela n'a page à Facebook. Aujourd'hui, ça se répète avec Jackpot. Siko, base il y a séparation à rapport à Instagram où il y avait encore des problèmes où il y a gérer. Parce que yo zanoko. Quand on a dit Mosel Nzamba Leli, tu comprends tam sousou, il y a esprit faible, ma prière, ma gêne et simba. Te yo sko zanoko nde on zo bouti a fou d'ici d'obeta koto wika par rapport à game. Ndenge nini yo okoki ko maîtriser te. Enfin, na bete mo li solo mo we ya. Omoni yo esko za ko za ni ti. Oye magam tout ninge ga mon frère. Omoni babula batu eza différent. Nga ko maîtriser moi na pour na maîtriser dans l'autre, dans rien. Mais petit wana aleka elso ke aleka ni lo la ala petit mo we ala net deni laisser moi ifsanga ke petit wana malade mutu ipaye gabela mutu amela bakisi ala docteur na États-Unis amela bakisi bani ngakutu nana batu buku babenga ba na États-Unis babike petit wana na États-Unis ala ba mama na ba problème akoke les États-Unis te ba okanga. So à des États-Unis ba okanga va ba luka ka petit wana États-Unis. Bafungolela ba caisse les États-Unis na petit mutu. Alors biso to yeba iteke o ba yeba Adolphe Ayembela biso ke mopaya zoba mai kufela mboa mopaya kana mutalia biso to yeba gite denile sae ayelinga petit wana abike petit ala fwe petit ba nini mova na ye bo sane mama ngambebele nzoka denile mama na maître c'est un bon escroc. Dele azoye bateke neza bongo biso to kokangisa nga bana kokangisa mana pale ti chez na pale ba soda bakangi ya obulelo kwa nenga sola na ba gouverner akena chepa ba gouverner ça veut dire que mabe na ye ba gouverner ba olima ka rapport à mabe non mon frère. Congo za biso nyoso mon frère, Congo za mutu te. Picho so la calme, tonga to la mais azane calme te. Vi na e bongi na ngo vi ya palente, ya zani mo sa palente. Ala mwasi mo we so azu jomo wa uchibo azui so azu jomo wala ketego azui so azu jomo wala abo azui yepostane zake azo mo la na ala la mo mbetu mo bien ameli shisha na évité. Alors biso za suna babulu wana te biso za babulu mo we totonga to va na calme bala mwasi mo bien bo va na parler. Alors vraiment moi na côté est-ce que c'est ma maîtrise nga noko na maîtriser ki mwana na mwa buki mais petit wana tête denile sous tête bangombale bata ba tête basola ka chaque jour na ba téléphone alo bani seno yaka boye tu wana na bala yaka bomona Jackpot on me mona balibala yaka boye tu wana na bala yaka bo alors net denile sadala ki alaki na chef na ye mutu wa oteka ye. Alors to libérer to bike kena mon frère nga kuneza buti na lobela mama petit wana na lobela mama petit wana te ngai nazaki na posa ka Instagram nanga ba pesa nga Instagram parce que na bole la Instagram na bon sikoyo par rapport à ba sikoyo na ba niveau oyo ça veut dire que ba te belé ba kana ka petit wana eza kutunga te. Bele bakana peton ti ba bisi ba video na yana na kamo fo na moni ba video ba to tina nga ba video ba do Jackpot eza yo sali boy preuve eza kage mama bota libumu na nga eza cicatrice bota nga na ba tatouage belé joana za tatouage belé ba trazo douter na ba commentaire que bona na bien Eddie Murphy edenga na no bato mona pe mutu ezo péter na ba commentaire ede bango ba kitisi pio dina Congo kuna bloquelenga bango. En fait Jackpot ngina tuna boy tangu scandale wane beti parce qu'il paraît à publier qui peut ba capture au bosola kinai ye moko a peso version ni na lobi tangu scandale wane beti. J'espère que tu as eu le courage ou un moment ya osola naï ye moko a ipsakioni
na sola kina ete mo fanga bloqué banaka kenda ali mo parler na bloqué banaka na bengana ese apostai ba capture mo boye ya discussion na bino mibale mais wana eza kala so tali badate omona yango eza kala eza lelo te ok eza kala fort ntango ayebisingaka aza wondo alors bato na nga bayebisingaka bi te kogangele nao te kobengana ye te vraiment il faut benga ye à l'aise azonga na palin osola ne calmement oyeba mamazeli wana nde atindela ye bamessage wana te baby kam yaka nanu pardon vraiment yaka banini tosola calme bani po toyebaka makambo ya wondo wana très bien so ye moko peti wana aza maîtresse akomprendre kaka ye ti akenda abima parce que akomprendre eza na comprendaki ye akomprendaki buzoba na ye parce que c'est un orgueil aye que moi j'ai l'argent mais tu as rien man. Rien waloba rien tout baya ane baosala ata ne balobi bakofunda na deniles bakofungula biso kesi na deniles ezaka mibali moko boye kaka nde moto bake basali yango bapesi bango balaa bani bango moko balaa rien parce que période oyo po ngai nazalaka na basatellite kontrolaka Congo ngai na procureur na bango nyonso période oyo yo balivre yo Penyel azala obeta na avocat moko boye ya Eliane na otanga kombo te azalaki loge na Rotana toti balivre oyo ye ekotisa mwa lumbe na nani collègue Barry Gokine donc ti bapesaki wana bapesaki yo cadeau empoisonné donc au moins on a une version donc Jackpot ngai bon je peux pas applaudir makambo ekomi mais je pense que tant eyaka ko résoudre ba problème sous témoignage à Jackpot c'est la photocopie de la vie de Mike Kalambai Jackpot aza yaya anoko ayebi vie ayebi makambo soki noko abien ndani akei mettez-vous à la place de Mike Kalambai. C'est facile de critiquer les gens sur les réseaux sociaux, de douter, on s'en fout. Les mal avec les Congolais, lorsque vous vivez mal dans vos couples, les mal, ils la partager, ils la véhiculer partout. Lorsque vous êtes incapable d'avoir la joie dans vos vies de couple ou soit dans vos familles, vous vous appropriez votre malheur, partageant porte par porte. Et il y a quelqu'un qui est concerné ici qui explique la vérité, mais il y a encore des défenseurs qui n'étaient même pas dans cette relation. Donc automatiquement, on a des malheureuses ici. Malheur ya pichu, Jackpot. Moi, bambazi mutazonyo kolona nda kongola tsango mai Kalambai. À un moment donné, tous à la humain. On réfléchit pour savoir ce qui est l'autre comme un point oyo. Penyel yé mo mta font la porte, il y a des réseaux sociaux. Il y a combien de femmes au bas divorce ça pour autant passer sur les réseaux sociaux. Leur vie ils ont épargné. Moi ça Joël Tatou, il avait beaucoup à dire. Ma vie n'a pas épargné. Oh, ils ont été arabino. Été arabino, quand il y a un problème, garde ça, gère ça chez toi à la maison. Le jour où tu mets ça sur les réseaux sociaux, tu au côté en sur le bipeza maramnabiso, wifi yayote. Yayote. Donc aujourd'hui on a au moins la version. Moi si j'étais là, c'était un peu pour savoir les fonds. Parce que Mike est en azaro le la tomone pena, oui, homme violent. Maramudjak potoloba ah, net ngabo da mutema mukuse. Na vie à Congo, après, on ne tolère pas la violence, mais il y a des femmes qui te poussent à la violence. Est-ce qu'on a peu boyer barango? Donc, à un moment donné, on doit arrêter tout le temps de tourner en rond. Il faut toucher dans les fonds. On a touché les fonds, on a compris. Quand on va déniler Sazara Esco, les loba bimi, banaki mariage na bari gokin, et comme ya opanza. C'est la parole de Dieu. Bayaki nzela moko ba opanza na nzela sambo. Et comme nous mariage de panzana de service tolia commission te. Nalobi oyoka te makambo denile saba oloba jackpot wana kaba $500 akende bo $500 mais lelo denile siemo kono aboyinga denile siemo aboyinga so la bisio ba conversation to so la denile mikolo azo komelanga fort mikolo o boma moto wana bazaba wana ngamona ebini na ko gérer banini boma moto yo za petit na nga baninga ko mais yo ndeni petit na yo mutayibinga Instagram nanga yuzuru ba petit na yo
Mais pourquoi il fait petit na wana te go ibe sa dans moto? Wa ki fait yango. Donc Wa ki fait yango. en fait sorti jackpot. En fait sorti il y a ba vidéo penyel et alora kindoke. Moi so to komi na décembre na Congo. Okanela moto bio na salo mabe bandoki ba profiter na maloba na basali mabe so akufi bakangi mamo. Ah, moto alobaki basali mabe moto boy. Donc ça veut dire peut-être entre vous, au mérite que ça les chantages. Tant chantage ana yé tellement bon ba makambo te chantage est mis sur les réseaux sociaux. Ba toi en la bango ba compte à rendre na space. Ba profiter na ba propos ya chantage na yo na ba émission. Ba bimisi sikoyo ya yo te mais ya state mais là ti yo sikoyo. Et là tinga sikoyo po nga na ba makambo wana te. Nga ni za na mona ta ba video wana nga na kamwe. Mutachine nga video wana premier meza serre na nga mo dans l'étage. Après cousine na la France. Biti pardon. Na ba commentaire ba tebele bazo koma awa. Bazolo ba ke non na video wana eza yo te. Mais ba yebi ke non muto abanda obimana Peniel récemment eza yo ni les autres ke non. Très vérifié différence moi. Ouais, les moments boy. Mais na lobby hein. Mon frère. To la nanolo mo we na fait comprendre bato ba la nanga. Ngai na kin na minicho na kin na sali na yaki na juin jusqu'au 3 décembre na sali 7 mois na kin. Vous comprenez? Ouais. Tant na komi na kin na kene mama hôtel du fleuve. Hôtel du fleuve na sali 7 mois na lobaka na sali lokola ba 6 mois na hôtel du fleuve. Siko bota no exemple. Tant na quitté na hôtel du fleuve na sali 3 mois na kuta na pene. Tant on a sali 3 mois na hôtel du fleuve na kuta na pene ba avant la kuta na pene na une opération. Rigo ki no boyi bango te. Oui bien. C'est lui qui va faire l'opération. Hein? Oui bien. Donc au Tchèze mina poto opération. Basala nga opération na kini Rigo kini no boyi bité. Oui. Basala nga opération na kini siko tala kaka na sali 7 mois na kini. Siko docteur na nga zo sangani. Ko bimana momite ti 6 mois. Mais yo bimi. Mais nga na bimi na mutu makasi na 4 mois de na bimi na momi. Kwa pechona yaki azo simba nga fort banini oh ah. Oui. Simba la movo. Mafuta ntababale kango tango eza na moto. Kwa yo mo bi pechona ni mama simba na mama ndefu banini. Aenda kite pote ka okanakati. Siko za faute nanga. Ya faute nanga te pecha na babuzoba na e banini. Siko pechona to sane sui 2 mois sui to sane 3 mois pechona to sane 3 mois. Mobile ne bazangi na États-Unis. Pechwa Joana Kazu pechwa na Camerounais on. Pechwa ni mtasali ba filme. Pechwa na filmer. Ngana yeba bloko wana te. Ye moko penel auto ba a na Twitter ke eza ngai te eza jo na ene mtasali ba bloko wana. Ba video wana atine na mo masa na ye. Alobi ke ba video oyo ebimi eza yote eza pe ex na ete. En fait ba video oyo ba filma on a téléphone na ye atindela master na ye moko. Master na ye wana mutu abete déjà. Donc alongoli na yo na ivoirien wana. Mais na bien, Joan les ivoiriens ils ont gâté mon frère. Ya wana alobi boy ndenge bato bazo bakanisa ki keza yo mutu bimisi yango. Ye moko alobi eza yo te. Ndenge pe bato bakanisi eza ivoirien wana. Eza pe ivoirien wana te. Mais elle-même reconnaît avoir envoyé cette vidéo, les vidéos à sa pote. Donc il y a tatouage na cicatrice. Tatouage na cicatrice. Mais tatouage na ngo bino tu webi ke na ba tatouage oza ba tatouage na ngo. Biso to hebi batunde bazokoma. Mais tatouage na ngo Joana za ba tatouage te na loboko oyo susu.
otala oyo eza batatouage nanga na loboko ezala lakisa bino oyo eza batatouage nanga na loboko na batatouage si botala na libumu nanga bomona pota na pota na libumu nanga na pota omiboma na te ndeko tobeta biso lisolo omiboma no te nyonso ozosepesaka bandoki ya bacommentaire balukaka badetail mais sikoyo ngai elongo naloba kaka premièrement elongo ngai naloba na bafille na biso bacongolaise babula oteke biso mibali tokovanda kaka boye tobando filme bamomi tobando lakisa bamomi na baécran ke biso tokosala non tokosala babiloko wana te biso touti na bamama toa bien instruit toa bana mwa banzela te so jamais tokobana okanga bafille to bana olakisa bango na bareseau sociaux eza kutu soni ne lelo bakomba jackpot ofilme tobwaki c'est pas moi désolé mon frère Biti désolé ok c'est bon tokomoyoka Jackpot yeah. à part eloko oti olobaki no pene na zala wana impolitesse banini mambo ebele comportement nini azala nango lisusu bando osepelisa yo te oyo trovaki mabe kati na ye olobi ke no azalaka poli te envers yo comportement nini otrovaka mabe oyo bando osepelisa yo te mpo bozala ensemble nayoki question yango te mon point nalobi outi olobaki no azalaka poli te envers yo comportement nini mosusu mabe oyo bando osepelisa yo te mpo bozala ensemble mon frère nayebi ndenge nakoloba te mpona ma oyebi nakobaloba ndela mwana eza lokola tofula ye mon frère ngai aza jackpot mon frère ozo comprendre alors mwana wana aza nde mwana moke aza mwana ba 28 ans banini aza petit mwana azoyekola vie ayebi no vie te omoni alors vraiment temps na ye vraiment eza vraiment trop te alors eza kaka ke azalaka bien na vie na mobali kaka parce que mobali to aolinga ye awamona kaka lelo ve na biso comment tu peux dire lelo batio baleki desi ebele alobaka 3 dio oyo monani na miso ya bato 4e dio akoya boyoka kaka toaka na Congo toaka na Kin bafille oyo ebele baosilika bafille ebele baofinga biso bafille ebele baolobaka toya mibali mabe topesi bango chance ya 4e mobali Eddie, merci. Bloquer dans notre boxing, c'est énervant un moment. Bloquer tout boxing. Toi qui peux balancer erreur. Et il faut bloquer la place en signe, la famille, ça va ou quoi? Dit que pour téléphone, on a un souci à décharger. L'administrateur, on a bloqué. Jack Loba. Il y a un nom, on a dit 3e, toi, dans 3e milliard, 4e milliard, oui, parce que moi, si je pas dans la calme, je mobile. Moi, je pas respecter la mobile. Mais je dois y alors, ils sont en Congo, toi en Amérique, toi en Afrique du Sud, toi en France, toi en Congo. Oui. Alors, biso ma mère, biso ba respecter ba papa na biso. Ata papa dans un bon hôtel. Moni. Alors. Il y a moi mon frère. Bon, si quoi, rumeur mon réseau circulé aux États-Unis, balobi, ils ont entourage, il y a pasteur Mike Moto et Bondi pour dire ça la vidéo, on a pas besoin de regarder à ban. Que penses-tu? Il y a un propos oyo et comme Bima sur les réseaux sociaux. Congolais à la race qui battu na poto ba condamné directement na poto. Mokolo lukio se laver na poto ba lo ba kyozo kosa. Mokolo po européen sa version na yo ba lo bioza fonoko. Donc nous vivons dans une génération où ceux qui le cambozuyo, tu n'as pas droit en fait à t'expliquer et tu n'as pas droit au loba. Donc c'est Jackpot qui parle, bah tout va traiter, il est incohérent. Donc banaliste Oyabiso ya Congo, Babimaka à un moment donné, moi je sais pas. Je suis pas là pour croire à Jackpot à 100%. Nazara juste na départ place Marambe Banda au Mutaboya Roloba.
En fait, c'est lui qui peut comprendre les propos de Jackpot dans la sagesse. C'est le roi. Mike Maramaboya Oloba. Jackpot quoi vivre en et Oloba. À un moment donné, tout la méchanceté dans la communauté dans Bissau. Toute la méchanceté, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bandon la Bissau Bassi, c'est pour ça, vous êtes tellement malheureuse. On a comme l'impression, les amis là-bas, comme on l'a dit, baza mabé. Mais bino moko boza prête, boza mabé makasi. Il n'y a aucune femme pour réfléchir, pour dire, après un divorce, dans moins de 8 mois, tu te retrouves, na 3 mibali mbamo, olongwe na Mike mbalamo, okomina Didier, okomi Kishasa, obandina avocat Eliane, moro beaucoup de dédicace, mbalamoko Jackpot. Il n'y a personne qui essaie de voir que cette fille est dans la dépression. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression au Congo, au Carabino Bandoki pour rien. Il y a des déprimés sur les réseaux sociaux. Denis Laissé traverse la dépression, mais il y a encore des gens à l'église. Peignel traverse la dépression. Il y a encore les gens qui sont là pour défendre Peignel. Si vous avez un poto, mais belé beaucoup d'hôpital, va soigner bien mitou. Parce que dans le Congo, on a une notion de dépressif. Et alors, moi, je déprimé dans un problème à mon tour. Mais en réalité, il y a des gens qui sont malades au Congo.